garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Mbote na balandi nyonso ya tindika oyo eza Nelly Bolumbe na bino bolingaka mingi bokontinue kosabone massivement na tindika télévision oyo ememelaka bino toujours bainformation ya bien banews ya kitoko ndenge kaka tomesana kotambusa micro na biso lelo totambusi micro na biso na commune ya Kalamu mais avant tokota tolakisa bino tobanda kosolola na bandeko na biso bacongolais na bosa nte kopesa mbote na ngai na baboss na ngai Rifin Kisombe na Papi Keli bameilleur ve babonane na bino bisika bozali bambote na balandi na biso nyonso na babone na biso nyonso ya tindika bokontinue kosabone kopartage baémission na bino kolike toza awa na commune ya Kalamu précisément na rond-point Victoire oyo biso nyonso bacongolais toyebi rond-point Victoire oyo ekenda sango arena na biso ya monene botala ndenge nzela eza ya kobeba tozoyeba te mai ya Kalamu elongwe place ezalaka ekomi awa na rond-point Victoire to ndenge nini tozotambusa micro na biso tosololana na bacongolais bapesa biso bapoint de vue na bango baniema bachauffeur mutu nyonso apesa biso point de vue na par rapport ya nzela ndenge eza ya kobeba. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Tomoni yo awa likola moto na yo tolingi toyeba point de vue na par rapport ya ndenge ya rond-point Victoire et Baby Boy ndenge ma etondi message nini kolancer na bakonzi ya mboka. Ngai nazo comprendre te banda fachi akota na pouvoir aboya kopesa bato mosusu marché ya nzela na biso kopesa ba étranger apesa bana mboka OVD. Jusque là, banda 100 jours tilelo, OVD asala musala te, Kinshasa komi salité partout. Tala net Victoire ande komi. Musala OVD zani. Beto ba utuko chango sika, pas même un mois, pas même 3 semaines. Ezana libulu na kati wana. Siko, musala zani ya OVD. OVD asala na elo te, banda wacha zo pouvoir. Abebi sukutu kine komi salité makasi. Tozanga place a ucha lokolo, poubelle komi partout, tala net a. Salité partout. So que na Jakata kuna au moins na kutu awa ezamuke na Jakata kuna babinisi ba salité batiki finalement OVD musala sala to comprendre ngote. Abebi sakisasa. De commerce to landi ndenge lobi ke président Fachi. Est-ce que makambo ya musala oyo robongisa nzela ba poubelle oyo okaka président akita ya rosta bien za ba bourgmestre ba député oyo ba placer na ba commune faut ba sa musala oyo. Toyebi musala président okita osala te mais ba bourgmestre ba ko saka demande. Beaucoup de gens ont mbongo ya osalisa nzela te akosaka demande gouvernement nde muntu akopesa mbongo basesa misala mais misala ngo ntango bakopesa OVD asala misala ezosila te tala neti awa bamisala eza partout esili te koto basali ndambo batiki finalement toke wapi nzela mpe eza te toke wapi nzela ekomi mabulu nyonso kabinda soko okei kabinda basali kabinda pas même 2 ans, Kabina Rone Baby. Zela Basala Kanzela, 5 ans, Zele Obeba. Ou bien 10 ans, Zele Obeba. Mais Zela Basala, pas même 2 mois, Zele Baby. Finalement, date il y a explication exacte. Oui, mais ça veut sauver toke wapi. Merci beaucoup. Mon message na suka na balanzi na biso nyonso puis na ba konzi na biso o baza kunda pona nzela ndenge eza ya kobeba. Po Kinshasa tozoyeba te awa ekomi mai ya Kalamu ekomi awa bien eza nzela bisika tokoki oleka. Mon message na pona
bakonza mboka. Nasepeli makasi. Azosebela bakonza mboka président fallait abimisa mbongo basala nzela. Tozo voter eti. To voter azalaka wana. Tozala mutu musoko cha azala président azalaka wana. Si ya même biso na élection. Mais babongisa biso nzela kolia na biso ezala bien. Population zosenga nzela kolia makambo nyonso ezala social ezala bien. Soki eza bien ata osali no mabe tokokipe no yo te. Biso tolia to se retrouver na journée de tobima boye. Là tokozala bien. Tokoche okate yo sala makambo no ya ki président mais biso tolia. Tozala na mbongo. Message na ngande yango wana o nazalaki nango. Merci beaucoup. Syndicat Bolandine de Kondenge à lobby. Nzela eza vraiment malamu te. Nzela eza malamu te. Tozo continuer kotambusa kaka micro na biso. Tosolola na ba Kinois, ba Congolais, ba pesa biso ba point. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Comment on nani papa? Bonjour nanga fiston. Fiston to ebi ki oza Kinois. Balandi ya tindika bazolanda yo. Tomoni na sima awa na rond-point Victoire et baby tozo ebate. Maya kala molongo place ezalaka komeli biso ana rond-point Victoire Toniel. Biso pe esali mwa mikolo oyo tozomonaka liziba oyo efongwami awa toyebi te soki bakonzi ya mboka oyo bazomona yango te to bazosala yango sambla. Makambo ya boye eza makambo oyo efo kolandela yango bien avant puisque mai so ezotelema na makadamu boye après un moment okomona eye kocreye makambo mosusu soit makadamu ebebi soit ndenge bamabulu ekomo salema na kati wana mutu musu aye kokweya bato babukani ekozala su bien te. Yango wana tozosenga na bakonzi baluka solution basolola na babourgmestre na bango mpo bakonzi balingaka kaka bango moko baya komisalela misala bango moko. Yango wana tozosenga nga na moni bapesaka ata babourgmestre bambongo moko boye oyo yake no basalisa misala nyonso ezosenga kosala na bakomine na bango. So basilisi misala wana na sima bakonzi siko baye kolandela po bamona so basali misala yango bien. Mais bango balingaka kaka bango moko bamiyeli basali bakei babosani contrôle ezate suivi ezate. Yango wana nde ezosala makambo boye. Tozosenga bakonzi batala makambo oyo basilisela biso yango po to batiki yango boye koya koluka makambo su ya mabe. Merci beaucoup bandeko. Bolandi ndenge bandeko na biso bazoloba pona nzela. Tozotambusa kaka micro na biso tomeka kotuna ba Congolais ba o batekaka nzinga totuna pe ba chauffeur ndenge nzela o eza kobeba. Bonjour papa. Tomoni o ndeko na papa na biso chauffeur ozotambusa. Message nini koyesa ba kontina biso pona ndenge nzela eza kobeba. Maman en tout cas tozo regretter tangu nyonso. Nzela o ba utuka ba uzango kala mingi te. Le tobite musala ngo bazosala ngo ndenge nini. Au Congolais a souffert to abonga. Ils ont salué ils passe mitu les ont kufa. Bon, mais habiter maman. Passe penzala, amboko passe les amis. Merci beaucoup papa. Message ni noko lancer la bakonza mboka pona nzela ya rond-point Victoire. Arrêt ya monene boenzele baby. Tozo battre mai ya kala molongo place ezalaka komeli biso awa tondenge. Message na ngezali bakonzi balinga mboka. Bosuki balingi mboka makambo ekozala te. Maman, pour mbongo zobima babongisa musala mais baterase oyo bato bazo vana ndako misala ezalité. Bako créer misala ke basukula ata baterase. Mais tout le monde a rappelé bato misusu batala ba activité na bango pembeni na tozo mona bango lisute ba activité bato belé kufi. Mais non, bazo sala musala malamu te. Ba activité ni bazo sala maman. Bato ba cabine bazalaki pembeni batande koteka ndenge ma baby bozo empêcher bango ba basala ngozo mona to ya kuluna ya bata bombe zo mata na Congo. Asango na zoloba, fo misala ezala basukula ba terrasse, bato bazana na ba kuluna wana po misala ezadi yango bazo kata bato. Soki le misala ezali ki ya kosala nzela non bato ba kosala pe ba kuluna wana to ekokita mama. Merci beaucoup papa, merci mingi. Merci beaucoup. Malamu mama po mboka ya biso. Biso bende to ligamboka bato mususu te. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Balandina biso bozo mona kaka bandeko na biso bazo réclamer plus nzela ndenge eza ya kobeba. Kinshasa to ebaka qu'une label lelo comme qu'une poubelle. Donc poubelle ango elongo poubelle comme sous rivière. Partout ba ma eza kotonda na Kinshasa partout. Ma eza kotonda. Ba chauffeur bazo réclamer ba voiture na bango eza kobeba. Ba ta moto n'en parlons même pas. Ba piéton kutu koto lobela te ba comme na difficulté à kotambola na rond-point Victoire nzela eza kobeba makasi.
Mbote ndeko. Mbote maman. Baimboka balimba yeba kombo na onani. Abengani na kombo ya Espoir Mwanza. Espoir Mwanza tomoni yo awa. Tokola nde tobengaka na Kinshasa ba Manyema. Tolingi toyeba message na yo mwa point de vue na yo pona nzela ya rond-point Victor ndenge eza ya kobeba. Bana mboka balobi ke nzela eza ya kobeba partout nzela eza ya kobeba makasi. Tozalaka na mai ya kalamu a pemeli baka niveau eza ya kobouche. Mais nzela na biso ya rond-point Victor oyo bakonzi bazosala mosala malamu te. Message nini okopesa na bourgmestre akomi na kalamu? Maman vraiment eza pasi te mawa makasi na kati ya mboka oyo. Tofutaka bataxi presque chaque jour. Dimanche samedi tofutaka bataxi. Mais tala nzela ngo totambola. Mabulu bamai kote matema na nzela pasi pe mawa. Tala mwe na nzela, tala mwa terrasse ngo. Terrasse muke makasi. En plus c'est bouchard, ba de bouchard ngo te. Donc masombule beti, mai dans la place à okete, mai mo tilenga na nzela. Mais bataxi tofuta bataxi presque chaque jour. Peut-être que mbongo tofuta kana. Et ça la musala nini? Ndenge na mapushi na bango. Hein? Donc souffrir makasi. Donc sur la type pour sombule beti, sur la type propre de marteau. Donc pas si makasi maman. Merci beaucoup. Non message na pona ba konzi ya mboka et puis ba député na biso. O baza bongo ba député ya Funa to ebi ke toza na kata commune na Kalamu. Message na yo pona ba député na biso ya Funa na ba konza mboka. Vraiment message na eza boy pona ba konzi na biso. Musala bien ngo suivi ko ça suivi te. Bo de la so ba vote comme pembeni. Ne on ele so polo 2000 ba chaque fois 3000 pour te voter bino. So voter bino sili et comme bo me reformer na bino ba serva na bino sili. L'état souffre to souffrir. Tani parce que tambola. Hein? Ba meza ba moko ba micro ba infection na gemele belé. Mais et so na ndo kia propriétaire. Vraiment il faut pas une solution mayo. Pas une solution mayo. Merci beaucoup Ndeko. Bonjour Ndeko. Bonjour maman. Tomonio a na rond-point Victoire. Balanzi ya tindika balingi bayeba rond-point Victoire na biso ekomi boye na lolenge ni. Nzela eza te mais bourgmestre bautai kolongwa bautai kopesa bango 10 000 $ mpona Kine Bopeto. Toyebi te Kine Bopeto yango a na Victoire esalami te. Esalemi ata lelo moko te. Po tozomona nzela na biso eza ya kobeba. Message na yo mpona nzela ndenge eza ya kobeba mai etondi na rond-point Victoire. Eza mpasi mpona nde mboka na biso tokende. Inconscience eza mpa bakonzi na biso ebele. Moto na moto akotala na susi na ye. Kosunga population boye wana intéressé bango te. Bango susi na bango eza kaka bazaya bango oyo ya kozwa salongo elobi avoyage kimi ake vaa na poto. Biso totikali na mboka tosouffrir. Mais komona boye tala Victoire oyo eza place ya monene ya mboka oyo. Mais tala niveau ozuki ekomi. Eza soni makasi komona modèle kwa Victoire au moins nango na état oyo eza soni. Et puis batekelaka biso jeton ya moto chaque jour bakotaka mbongo ebele. Mais mpona kobongisa nzela bango wana lelo toza bimi na nzela bango wana baza bimi na nzela mpona koteka jeton bango wana. Toza plus de 1 million de motos na Kinshasa awa 500 fois par chacun. Ekotaka combien mpona kobongisa place oyo eza pas même ata 1 km. Bongo so place ekoma te ba 2 km. Et aux attend ebele mpona kosala bamutema mabe makasi. Basunga biso makasi. Parce que nous avons la souci que comment la pembo quand ça bien et ça peut bien que tout le monde va beaucoup venir à la libanda et ça bien makasi. Merci maman. Merci beaucoup de kotomoni. Ndenge nzeleza kobeba balanzi ya tindika balanzi yango. Message ni okopesa na ba député ba bourgmestre pesa message pour na président Fati to ebike kokomela ye ti na kati ya ndako na ye. Lancez-moi message pour na bango. Oh ngala ko koloba président Fati a organisé asala makambo oyo eza ya ye alanda wana ngete ba flatteur lelo oyo to bana komona lelo akani photo atelenge Kabila na mopanzi le même hier akani so photo atelenge ya Fati na mopanzi c'est to comprendre bien que ba flatteur batikela biso idps eza ya biso sala makambo na biso to be ba flatteur na bango wana oyo bazala ngo wana entourage ya président Fati souvent baza ba flatteur ba ko flatter. Merci beaucoup Ndeko. Merci.
papa. Bonjour maman. Tomoni yo awa balandi ya tindika balimba yeba kombo no nani? Comment Mesedo? Mesedo vanzi na commune. Na commune Makala. Na commune Makala. Toyebi ke oza kinwa. Tozotambusa micro na biso poto lobela ndenge kin na biso dara kin la belle. Lelo koma kin poubelle. Toza awa na rond-point Victoire. Na rond-point Victoire précisément na commune ya Kalam. Victoire oeza na kati ya centre ville. Et réuni ba commune ebele et ba quartier ebele. Tomoni salité partout na kati ya Victoire. Victoire est comme poubelle et comme na ba ma ebele. Yota ke kino ko pese la nini pona ba landi na biso. Pona na bina na pese réel mi na ba boumestre. Ba boumestre na biso ba sa musala moko te. Il faut gouverner à quoi ça vraiment makasi. Salité boya 0 mètre ya commune. Boumestre avanda zomona azote ba marché public ya pembe biso bebisa banzela boteka ba binoni c'est pas quoi na ba terrasse ma famille à l'aise alwane lo mokote il faut ba taba ba bidé comme moi makasi ba bikamo ke mutabwa ba inoni c'est la poubelle akangié mais devant la maison eteka liboso boy liboso terrasse maison sanité na gati ba ko ni ba dozo bwaka meto ba taïté ba olega ta maison za les avandi na mais ça là il est pongi à ça aller musala mokote kaka mongo aliana yi. Merci maître autant pour ce micro na biso tomoni na rond-point Victoire ama eza ya kotonda partout to éviter rond-point Victoire comme kama ya kala mongo comme partout to ezaka ka bisiki ezalaka wana tozo yeba des anzela to za rond-point Victoire mais ça peut être terrasse la boucher parce que go leka terrasse la boucher na ba inoni c'est go leka ndenge ni leka ndenge boto te batala ba cantonné bazalaka te na mbongo ni pour deux ba cantonné basala service tongo chaque jour bazala paiement na bango au moins bloqué aux salades mais ba chômeur kale bele ba chômeur te na mbongo mais musale ezali ko ba sa société mo sala mais pour sala ba cantonné ba sokola te chaque jour bloqué aux salades. Merci beaucoup. Ça la sonne tondi ne ba yo sala c'est tondi ba sala te. Merci beaucoup Ndebo. Moi message na suka pona ba continue biso na ba député na biso nyonso ya funa na bourgmestre na biso commune na Kalam. Ngana bina gouverner faut serrer ba bourgmestre. Ko o exemple ça ba bourgmestre. Oui. Ça commune na yi. Faut la nene zo kendele salité na commune na yo. Yo nous sommes dans le ngwa musala ba tsengu mususu ba. Mais ba imboka balobi ke ba député na biso pe ba zelaka kaka élection comme pembeni pona babanda koluka bapesa bato bambongo baya kosala misala mpo bato bavote bango wana okuse bana udo tukala bango te wana stratégie balelaka mais boumese mnavandaka awa ye mdatalaka boumese député oleka na ye akei na ye abana lupango ne boumese mdakokontrole commune na ye donc eza stratégie eza lupango na ye eza lupango ya boumese eza ya député te. Merci beaucoup papa, merci beaucoup. Bonjour papa. Comment nani papa? Papa Gérard. Papa Gérard. Tomoni na kati ya commune na biso Kalamu précisément na rond-point Victoire. Tolingi toyeba papa Gérard avandi kaka na Matonge na kati ya Kalamu to wapi? Oui, tovandi na Matonge na Kimbangu. Kimbangu 3e rue. Merci beaucoup papa Gérard. Balandi ya tindika bazan besoin koyeba poto tamboli awa na rond-point Victoire tomoni poubelle partout. Tozoyeba te poubelle oyo est-ce que bakonza mboka na biso bazomona ngo te? Poubelle oyo ancien bourgmestre na biso ya Kalamu awa yende mutu atikaki biloko oyo malgré babourgmestre oyo ya sika nanu babandi basali remise reprise te oyo aye ya sika akontinue kosalela boye te achange obourgmestre oyo ya commune na ye na kati ya centre ville lokola Victoire ekoki kozala bizarre boye te tala bapoubelle ekoki kozala bongo te mais toyebi ke bourgmestre oyo aye sika akochange mpo ke mboka ebonga boye tokotambola bien te tokoyebisa Jartini Ngobila alandela suivi ya babourgmestre na ye mpo ke changement ezala. Merci beaucoup papa. Tambosaki pe micro na biso totambolaki tomoni na rond-point Victoire a mai eza ya kotonda. Toyebi te mai wana faso etonde kokosala combien de jours ndenge eza ya kotonda bo. Mai ndenge etondaka wana yango tozoloba nyonso tu mpo bacarnivore baya bafungola bacarnivore mpo elekisa mai. Soki bacarnivore bafongoli te toujours inondation ya mai ekobanda esalamaka.
Merci beaucoup papa. Moi message na suko ko lancer na bourgmestre ba kondamboka na biso bazolanda. Bourgmestre oya yesika kwa la gisagenonga na yesika musala ya sika et bandi changement ezala par rapport à bourgmestre ya kala. C'est ça le problème. Mutu nyonso to akoyazala lokoso ya mbongo te mboka ezala bizarre boye na kati ya centre ville lokola Victoire poubelle boye nzela eza te. Il faut donc un changement dans le bourgmestre. C'est ça le problème. Merci beaucoup papa Gérard. Merci. Merci na balandi na biso. Bon moni nenge to tambusi micro na biso a na kati ya rond-point Victoire. Bande ko fasi na mawa. Rond-point Victoire to yebite et comme poubelle, to comme rivière ya kala mo bimeli biso tina rond-point Victoire. To tambusi bande ko na biso ba chauffeur baza ko lela ba pineza ko toboka ba voiture zo beba. Mais okota bango tina kati ba voiture nga moko ba otiko sopela nga mai donc impossible na kati rond-point Victoire ba continue biso mboka botale la biso rond-point Victoire o ezaka ka na kati kala mutende za ko beba partout ba commune nyonso même na banda les za ko beba kitambo partout ba commune nyonso comme après mbula place à kotambo les ate to comme na punition après mbula soko za ki na ket somba bot na yo olata to yebi kende to tambusi micro na biso awa ne to zuba image ba kon na biso boka mawa peuple congolais o bazoluka ba mama o batekaka bisika bat batekaka et comme ba rivière ba mama bazolela to yebi te to koliesa bana ndenge nini bolandi ndenge bandeko na biso ba réclamer Kinshasa kin label to yebaka kala et comme wapi kin label le comme kin poubelle kin rivière to yebi te ba continue biso mboka est-ce que botambola na Congo te botambola na ba communauté bolandela ka mpe bat na bino bochaka basala misala Kinshasa eza vraiment ya kobeba victoire na biso ezalaka fierté na biso ya Congo pe na skin centre en tout cas bino ba continue biso mboka to sengi bino boya ko bonisela biso rond-point Victoire botambola na ba communauté so Gombe Kitambo Bandal Kasavu Bukalamu ba communauté nyonso eza ya kobeba botambola bobonta ba caniveau na biso nyonso eza bouché mai eza na esika koleka te mai eza na place ya kokende te lelo ba mai ekoma kozongela bato na bandako kozongela bato na baaveni bato bazokoka suki kobima te ekomi tokoma opesa babosi ba raison ke mbula ebetaki bango baza libanda mboka bayebi te na biso a toza na kati ya capitale toyebi réalité ya Congo ndenge ezoleka bakoni na biso ya mboka bomeka mpe kotala vraiment image oyo boyoka bayi mboka ndenge baleli na mikro ya tindika ndenge Kinshasa eza ya kobeba nayebi ke ndenge toye awa lobi awa toya lisusu toyebi ke changement kozala na rond-point Victoire na bakomini nyonso tomonaki bamai etondi ekomaki lokola barivière partout pokopesa solution Victoire awa eza na toyebi te toloba nini rond-point Victoire eza ya kobeba bato bazoteka par-ci par-là bachege partout fulu partout Victoire eza vraiment ya kobeba toyebi te toloba nini mpona bakondi na biso ya mboka toyebi ke mbala nsima ya tokotambusa susu micro na biso caméra na biso ya tindika tokomona changement na kati ya bakomi na biso merci beaucoup na bino balandi na biso ya tindika bokontinue massivement kosabone na tindika télévision oyo ememelaka bino toujours bainformation ya bien napesi mpe merci beaucoup na baboss na ngai oyo bapesaki ngai espace ya kozwa mpe kotambusa micro ya tindika kozwa baimage kotambola koloba bongo oyo etali mboka Kongo na biso merci na ngai napesi na Niclette Maleme bisika azali ye mpe aza parmi baabone na biso oyo asoutenaka Neli Bolumbe mpona émission na ya tindika merci na Serge Nzanzala mon vieux akati merci na yo merci na Fanny Nzanzala na Fanny Mandombele bisiko zwami na bosani te kopesa merci na nga na Randi Ikomo mon partenaire privé ba mbote na yo bisiko zali na pesi ba mbote na nga na famille Yombe na famille Bolumbe na bandeko na nga na ba Cynthia ba Vanessa ba Stéphanie ba mbote na bino bisika bozwami na ba bébé na nga Splendeur Elohim na Jocelyn Akase Bambote na otokutani prochainement merci. Bonjour, bonsoir. Nzanga ya bino, leki na bino, yaya na bino, mwana, mama, na kombo ya Cosette ya Kiesi. Oyo eza eloko na bino, Kingakati. Tofungolisi Kingakati. Kingakati. Yango oyo fongami lelo le 10 décembre 2022. Fin de l'année. You enjoy it. Yango oyo. Eza esika obunga te na wesegeni.
esika okomotela simple comme bonjour eza na Mwesebeni na avenue Ida numéro 55 oza na besoin ya biloko olia biloko olinga koza nango besoin déjà gazette ya kesi numéro na nga ezali 07 12 14 10 10